kinga na kati ya ndako moko ezalaki neti sali moko ya opération namonaki table wana alalisi ngai alalisi nga makambo oyo ye asalaki nayebaki te. Après abengi ngai Rachel elamuka nalamuki ayebisi nga tala sanza na yo ye namonaki sanza na ezalaki ebandeli mpe suka te. Donc na bandaki kotala sanza ngo ndenge ekiti pena na fenêtre. Après kala mingi te namonaki nakomi neti na liboso ya sanza wana. Namonaki neti moto akangi nga maboko me namonaki te. Abandi komata nga likolo mbangu. Tellement nazalaki na kobanga natalaki na se ayebisi ngai kondima na yo ezali moke. Nake kozongisa yo na koyaka kozwa yo mbala ya nsima. Namonaki lumière moko ekotaki me bango bamonaki yango te betaki nga na miso esili. Nabandi komona makambo mosusu oke ifale namona. Namoni ke bazwani bango misato bakangi ngai tobandi komata makasi likolo na kopesa exemple net ya fusée. Nabandi komata tobandi komata bongo tomati pena tozwaki temps fusée kutu mbango oyo azalaka nango wana eleki. Après tokomi na place moko espace namoni likolo efungwami. Tango likolo efungwamaki namoni ke bango deja baza kuna na kati. Après bazwi babengi nga. Tendance na ngai ezalaki ya liboso ndenge natalaki na se. Natali na se namoni ke tozalaka na kati ya trou libulu penza neti rond moko boye. Kuna nde tozalaka na kati. Natuni kuna wapi alobi ke mokili na bino ezalaka se bongo. Après po bazalaki na baterme bandaki ko répondre ngai. Après natuni bango bongo nazomona molili me mwinda moko ya mokie. Alobi kuna mwinda wana yango nde bozalaka na yango. Après nalobi esalaki ngai pasi. Nabi nzoka nde tozalaka na molili bayeki oui mokili na bino ezalaka se bongo. Après babendaki ngai na bandaki kolela. Kombo na ngai c'est Rachel Mabondeli. Donc Mabondeli ezaki parent na nga mutu bapesaki. Donc Rachel c'est la même chose mais eza pe na signification nango. Donc naye liboso na bino po naya naza na message oyo Nzambe apesi ke naya kopesa na peuple de Dieu. Alobi nalekisa yango te 2019 fo naloba yango na 2019 mpona napesa yango na peuple de Dieu. Yango wana naye liboso na bino. Naye mpona makasi na nga moko te me naye mpona makasi na ye po ye moto apermettre yango. Donc nako se présenter Sœur Rachel aza mariée, maman ya bana 4. Donc maman ya bana ebele pe. Po na boti pe bana oyo bayeke par-ci par-là donc yango na lobi bongo. Nako passer message na ngai, témoignage na nga. Sœur Rachel nako banda na ibandeli. Donc Sœur Rachel déjà azalaki mon pronami. Banda kala nakopesa ba exemple à partir à l'âge de 6 ans elle na koti classe kokota classe ezalaki ke soki bazotangisa boye na otala boye nazo comprendre te mais soki naki kolala namoni makambo nyonso bapesaki ngai wana ezalaki na l'âge de 6 ans. Après naza na histoire moko eza moninga na ngai moko to bandaki kotanga na ye po na bandaki kozala mingi na ba garçon par rapport à ba fille. Tango tozalaki mingi na ba garçon to bandaki komema na bakaye basaki ke yo memela nga lobi memela nga. Mais ezalaka jour ye apesaki ngai oya ye saki na ye na kei na ndako na lali na moni ke aye kosenga nga saki na ye. Nga na lobi ke saki na yo opesa ye nga yango na moi nga kozongiselo yango na moi. Ayebisi nga naza na besoin saki na ngai. Tango azoloba bongo na moni abongami dragon. Tango abongami dragon, soka alandi nga na lobi au nom de Jésus, monoko na ngai bandaki kobimisa moto mona ezikisi. Soka alandi nga lisusu na yebisi au nom de Jésus, monoko na ngai bimisi moto ezikisi. Après na ye kolamuka na ndoto wana. Après na tongo na yebisi koko na nga malheureusement aza lisusu te, ayebi yango, ayebaki yango. Ayebisi ke tala ndoto na loti na butu. Ayebisi ngai ke kende kosokola bongo nde oya.
eke na ke kosokola na ye mbala liboso namona ke tozalaka na mai ya eau bénite na ndako. Azwi mai ya eau bénite asopeli nga na mutu apakoli nga na elongi après azwi bakaye wana asopeli yango mpe mai ya eau bénite alobi soki aza na misala akoya te akoya kozwa bakaye na ye te yo kende koluka ye te magazima ndenge kaka alobaki mpe ndenge esalemaki apres tosone apres atindi moto ya kozwa bakaye na ye amonana ye lisusu te mpe totikalaka koloba na lisusu te ane wana mpe te ndenge esilaka. Donc yango na ngai napesa bino un peu introduction wana. Après wana c'est Rachel na Angola abandaki kosambela na cité donc aye na Angola. Na Angola donc na prière na catholique na bali na catholique donc tout confirmation tout na sala na catholique. Mais elle na bali na kei tant que photo luka église mususu nde na kendaki na sida da page ezaki cité de paix ya bakabona na ACK. Bakabona na ACK kuna nde na yambaki Yesu donc comme mubateli pe mubikisi après na continuer kosambela kuna nazalaki mondimika normal après toye ko voyager na ye na poto mais pasteur nanga azalaki kombo na ye pasteur Abidon natangi kombo na ye azalaki na sida da page. Donc c'est ça na évoluaki kuna après na ndenge na ya ko voyager na ye na poto. Donc na poto yake na yaki na komi pe nzamba komi ko utiliser nga makasi mais na ko souligner que ndenge na bandaki komona bandoto wana na bandaki ko yebisa moto te parce que na bandaki kolinga pete ke moto ayeba ke na lotaka na nini donc na mona ke ezaki pona ngai moko. Donc ata na moni likambo na kobanga ngo te mona na tali yango kaka na tiki mais na bandaki ko comprendre makambo ebele mais natikala koloba ngo te ata na famille na ngai ke natikala koloba ngo te. Après wana na contrôleki na centre ndenge ezalaka kaka ke soki moto aye ale jour mokongo mosali moko ayaki yaka moni ngai ayebisi ngai mama yaka ere na kei ayebisi ngai ke oyebi ke oza mosali nga na bi bon abi ke oui ozali mosali ya monene nde tobandeki kosolola ayebisi ngai bambula ekoya soki totangi 10 ans après 10 ans osalela nzambe makasi nga bi bon abi ke oui omona mpe makambo ebele mais olobaka te mpo obangaka nga na bi oui ya solo abi kobangaka eloko moko te akonseyaki nga mpe makambo ebele. Après wana esalaki ka 2 ans naye komona appel eye ezalaki na 2010 na 2010 nde problème moko elekaki pa na ngai na ndako na nga nalobi nakota jeûne ya 3 jours na jeûne ya 3 jours deuxième jour namoni ke yeke nalalaki mwasi moko aye alati bilamba pembe nga nawutaki na kota zamba nazoya ayebisi nga ke ozalaki wapi na bandeki koluka o depuis kala azalaki na kanda nga na bia bon ayebisi ngai ke yaka tokende na yo eka tokei na ye amemaki nga na kati ya ndako moko ezalaki neti sali moko ya opération namonaki table wana alalisi ngai eka alalisi nga makambo oyo asalaki nayebaki te. Après abengi ngai Rachel elamuka eke na lamuki ayebisi nga tala sanza na yo ye eke namonaki sanza na ezalaki ebandeli mpe suka te donc na bandeki kotala sanza yango ndenge ekiti pena na fenêtre après kala mingi te namonaki nakomi neti na liboso ya sanza wana namonaki neti moto akangi nga maboko me namonaki te abandi komata nga likolo mbangu tellement nazalaki na kobanga natalaki na se ayebisi ngai kondima na yo ezali moke nake kozongisa yo na koyaka kozwa yo mbala ya nsima aye mbala moko azongisi ngai me na ane wana ayaki 3 fois mpona azwa ngai me azwaki ngai donc nazalaki toujours na kobanga. Après wana eloko ya liboso akomaki koutilize elateli na nga yango napesi baprotokole nyonso mbote oyo place tobandaki kosambela ke baconseil na bino no esungaki mpe koloba na bino mais ngai moko nakomaki komeka sikoyo nasomba première liputa nasomba liputa
après na bandi kosomba na komi komona ke liputa eza bien na banda kolata ke na changer malgré nazalaki mokolo mpenza te na bite na changer na bandi donc utilisation ya liboso abandaki na koutilize nga eloko na bandaki kolinga te yango nde abandaki nano petit à petit nzambe atravaka malembe akobanda komema ona babiloko moko eza malembe ti akotisa ona destination oyo ye aza nango besoin après wana 2012 na bandi kolinga koprier 2013 2014 2015 na bandi kolinga mpenza kosambela mingi na 2016 nde mpenza oyo nakotaki wana namoni ke peine d'histoire ye moninga moko ayebisinga ke kotaka na peine d'histoire eza bien bapaster nyonso baza après yango nakotaki na peine d'histoire donc so nakoti minuit ti 5 heures nalalaka te nazwi vexe oyo mabe mais na bandaki kocomprendre te mingi na nini ya français après jour mosusu nabika te nakeluka bible ya lingala nakeluka bible ya lingala pe nakomi kocomprendre maleme nani naye kofocaliser ke nakota na bible ya lingala nati lelo donc natanga na bible ya lingala mpo na comprendre makambo nyonso nazotanga donc c'est ça eza pe mabe te eza langue na biso tokoki kokima yango te donc yango wana natangaka na lingala après wana mbala moko na 2016 wana pe nazo utiliser après 2017 nde na continuaki pe na rythme wana pe na 2017 na mois de juin moninga moko abengaki ngai ke mama est-ce que toko participer na nini moko euti mbuka boye baye kosala première année na bango nga na bi oui problème te na lamba jour ngo kutumba mbangu na sengi mbai na nga nazokende côté tel mais nazoya nga kala mingi te après apesa nga pe nzela na kendaki kuna nde nakutaki basali bazalaki ebele après nde tobandi kosambela esili ezalaka ba chrétien babengi moko abengaki ngai atuninga mama osambelaka mpe na miko expliquer après alobi ke olotaka nini ngai nayebi te nalotaka ndoto soki naloti epe nabengi bato oyo ke fo napesa yango napesi mpe esalamaka abi ke fo baencadre yo tout ça mpo namoni ke oza mpenza na likabo ngai nabi yango ok ça va après moko mpe ayaki ya mibale ya misato ya 4 mindeke alobaki makambo ebele après alobi ke lelo tokopriere yo mpo nzambe deja asala deja makambo ebele aza deja kati na yo eza kaka ke baprie mpo na yo mpe baatrive eloko oyo eza kati na yo bazwaki bango nyonso oyo bayaki wana babandi kosambelela nga bato nyonso bayaki jour wana bayebi na mois oyo nga nazoyeba mois de juin ezalaki le 10 juin bato nyonso bayebi basali na nzambe oyo bazalaki wana bayebi mpe napesi bino mbote na kombo na yesu bino nyonso bozalaki mpo nakoki kotanga mpe bakombo na bino nyonso te mpo soki naka te moko ekosala mabe me napesi bino place nyonso bokolanda nga bokomona ke eza ngai ke motu oyo bopuyelaki na ane wana après wana basambelaki molimo eyaki makasi mbala liboso nazwa pena molimo bango donc nazalaki na talon na bandi kosote makasi nasotaki mpenza après bakangaki nga balongoli nga batalon na bandaki kosote kaka après balobi ke fo bapuyele nga mais molimo kolo apesaki bango ke bosimba ye motu te babandaki kosambela kaka mosika ke ti molimo ekitaki ale naya kofanda kimia après wana tomeko solola na pasteur abanda priere prophète abanda priere nga alobi ke kende nzamba kosala oyo tosali eza activation penda ya mosala na opende nazongaki ndako nalaki premier jour ya deuxième jour nazosambela kaka boye mpo ndenge habitude nazalaki ke so nazolinga nakende otika bana omona nasambeli 20 minutes na bimi mais jour wana nasambelaki te nde ezalaki nde alange nde moto eye na monoko nanga nabandaki koloba alange makasi na sante ka monoko ekomi kilo lolemo ekomi pete namoni neti batie ngai anesthésie après wana nakomi koloba alange makasi après esalaki mpe 20 minutes à 30 minutes 20 à 30 minutes eye kokata après mbango nabimaki naketika bana classe deuxième jour mpe ye nakendaki kosokola kutu na kopuye te nayoka vertige ebetanga makasi bu na kweye mobali nanga azalaki kolala bi Rachel okwei ndenge nini après wana aye atomboli ngai atie ngai likolo ya mbeto nalobi alangi après ekataki troisième jour quatrième jour ya cinquième jour mpe na priaki na ngai esili nazokende kotika bana na nzela wana kokende kotika bana nde na 5 minutes kaka nazwaki lisusu molimo eke nazwi molimo alangi eye makasi bana bandi kolela me motu na ngai banda koyebaki nazokende tika bana na classe me monoko na ngai bandaki kokangama lisu te donc na bandaki koloba alangi makasi mpenza après wana
na bandaki kopusana moninga tozalaki ne na rendez-vous ke tokende makambo ya bana abengi wana garçon nanga répondre que oh non mama azoloba ye moko ayaka ayoki alobi non eza molimo. Après wana na continuaki na bandaki kocontinue après nakomaki place moko avant nakóma na ekole ya bana nayokaki nzoto ekomi kilo. Après bayaki bazwi bana batiki bango na ekole. Après babandaki kobenga bapaster me ngai na misu na ngai nazomona bato misato batelemeli ngai balobi ke tolukaka yo makelele wana na bandaki koyoka ngo na kati ya matoyi natuni bango bolobake bolukaka ngai balobiki wi lelo batindi biso toya kozwa yo natuni nani atindi bino bayebisi ngai ke moto atindi biso batiaki kaka mosapi aza likolo. Après wana babesalaki tu babimisa nga na kati ya motuka me ngai na bandaki koyoka makambo na bango te na bandaki komona kaka bato wana bazolanda nga ndenge bazomema ngai ke babimisa nga na kati ya motuka. Après wana nde namonaki bakoti nga na kati ya motuka mosusu mpo bamema nga bazongisa nga na ndako. Après kuna nde eke nakotaki namonaki lumière moko ekotaki me bango bamonaki yango te eke betaki nga na miso esili na bandaki komona makambo mosusu oyo ke efale namona. Namoni ke tozwi bazwani bango misato bakangi ngai tobandi komata makasi likolo na kopesa exemple neti ya fusée na bandi komata tobandi komata bongo tomati pene tozwaki temps fusée kutu ko mbango oyo azalaka nango wana eleki. Après tokomi na place moko espace namoni likolo efungwami ntango likolo efungwamaki namoni ke bango deja baza kuna na kati. Après bazwi babengi nga tendance na ngai ezalaki kaka ya liboso ndenge natalaki na se enge natali na se namoni ke tozalaka na kati ya trou libulu mpenza neti rond moko boye kuna nde tozalaka na kati natuni kuna wapi alobi ke mokili na bino ezalaka se bongo. Après mpo bazalaki na baterme bandaki korépondre ngai. Après natuni bango bongo nazomona molili me mwinda moko ya mokie alobi kuna mwinda wana yango nde bozalaka na yango. Après nalobi nalobi esalaki ngai pasi nabi nzoka nde tozalaka na molili bayeki wi mokili na bino ezalaka se bongo. Après babendaki ngai na bandaki kolela esalaki ngai pasi na donc na message oyo nalela ebele. Après bamemi ngai eke tobimi natalaki place sanza ebimelaka namoni je bachiffre ebandi kobima mbala liboso namona je de chiffre na bandi komona neti ezobima mbangu namonaki chiffre 3 etelemaki eke namoni chiffre 3 etelemaki natuni bango awa tozali wapi bayebisi nga ke awa tozali na 3e ciel nalobi 3e ciel ezalaka bayebisi nga ke nzambe azalaka na 2e ciel te nzambe azalaka na 3e ciel kuna nde namonaki mai namonaki banzete batiango en ordre nyonso tout droit ntango nalingi kotambola boye bayebisi nga yo okoki kotambola awa te paske bazozela oyo lisusu likolo natuni bango ke likolo mosusu ezalaka bayebisi nga ke wi likolo mosusu ezalaka. Après place wana namonaki ke nalali pongi bamatisi nga lisusu bafungoli miso tomoni ke tozomata lisusu mbangu tozwi trajet oyo towutaki na se na ndenge tokomaki na 3e ciel tobandi komata tomataki pena towumelaki. Après kuna mpe likolo efungwamaki na ntango likolo efungwamaki namoni ke jeu de chiffre eke tokomi namonaki sanza na 6e ciel sanza wana eza ebandeli mpe suka te natuni bango namonaki jeu de chiffre lisusu ebimi namonaki bakomaki 6 yango nde epesaki 6e ciel namonaki sanza natuni bango nalobi natambola bayebisi nga ke kotambola te awa kutu koki kotambola te bazozela lisusu likolo natuni bango likolo mosusu ezalaka bayebiki wi likolo mosusu ezalaka. Après wana namonaki tobandi komata tozwi trajet oyo ewutaki na se tokóma na 3e tokóma na 6e yango nde esanganaki pena tozwaki temps mpo tokende kokóma. Après eke tokomaki namonaki lisusu jeu de chiffre wana ebandi kobeta 1 2 3 4 5 6 7 et donc eyambreyaki ngai nayebi te lisusu eloko nini nakanga na ndenge oyo ebandaki kopesa. Après wana namoni bango place tokomaki bayebisi biso tokomi. Après eke balobi na nga tokomi namona bango bakei baza lisusu te babungi natikali nga moko. Après natali na mosika moi oyo ezalaka oyo ezokota ya 18h epesaka mwa rouge mokie. Après namonaki neti table moko eza
ebandeli pe sutka te mais ezalaki neti un peu lumière ya molai boye. Après wana natelemaki nayoki nde voix ebengi ngai Rachel, 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 nandimaki me voici. Donc ntango nazondima me voici namoni voix oyo ezalaki presque temps ya molai ya ezalaki mosika ekomi penepene na ngai. Après namoni soki nalobi namonaki moto na kosi namonaki kaka lumière moko ya monene neti efandi na kiti mais nabandaki kolinga na qualifier lumière wana mais nabandaki kokoka te parce que ezalaki lumière moko ya makasi okoki kotala yango te. Après na quelques minutes namoni esprit na nga etelemi namoni nzoto na ngai. Natuni ye ndenge nini nakomi mibale alobi ke oui miso namonelaka yango wana elali oyo wana esprit na yo etelemi wana nga na bio mambo alobi ke oui namonaka bino mibale namonaki nzoto na ngai somo biloko ya matoi oyo nga na bandaki kolata edouble soki nakoki koloba so ekombe de fois suki oyo na bandaki kotya suki na nga elingama ezalaki ebele sali te. Après elamba nalataki ezalaki ya peto te ezalaki mwindu sali te ebwakama na se nabandaki kolela naluki place kutu na marché mpo natambola nabatama place ya kobatama ezalaki te nabandaki kolela après ayebisi ngai ke Rachel pusana mais nzoto na nga toujours ezalaki na mabele nayokaki nzoto na ngai somo mpo na nini namonaki yango mwindo biloko na bandaki kotya ebandaki koedifie nzambe te. Nzambe alingi biso tozala ndenge ye lolenge alingeli tozala to exagere te na biloko oyo biso tozotya. Donc yango wana ke namonaki nzoto na nga nayokaki yango somo makasi mais ntango ye abengaki ngai lisusu deuxième fois akangaki ngai nasantaki neti moto akangi ngai mais nabandaki kokoka kotala ye na misu te. Après wana atukelaki ngai namonaki nalati elamba ya pembe ya nzambala ya pembe ekweya namonaki alataki ngai sapato ya pembe. Après namonaki ye asimbaki kitambala na kitambala wana alobi nakangi yo yango etikalaka kokweya lisu na vi na yo te. Après apesaki ngai 3 bible ayebisi ngai zonga kende koloba sango oyo kuti awa mpo nakoki kobomba ngo te fo naloba nyonso oyo ndenge alakisaki ngai ayebisi ngai ke kende ozonga nayebisi ke nakozonga te lumière moko namonaki likolo jamais nakoki komona ngo ana se lumière moko ya makasi. Après wana namoni quelques minutes bato oyo batozalaki na bango baye misato babimi lisusu bazwi ngai tobandi okita lisusu mais tokitaki lisusu 6e te tokomaki mbala moko na 3e natuni bango tozokita babi ke non yo moko nde moto kokita. Après natalaki lisusu kuna na se molili nayebisi bango ke non nabandi kolela na bibo tikanga na tikala awa parce que lumière oyo nakutaki kuna donc eza ebandeli pe suka te nabandi kolela babi non fo okende kopesa makambo oyo yo moni awa fo okende kotika okende koyebisa peuple de Dieu. Après wana namonaki nde bapesi ngai corde ezalaki na 3 rouleaux donc 3 triplés bapesa ngai yango balobi kita na yango kobungisa yango te fo ezalaka na kati ya vi na yo